mangana nzoto yaya maboko na yo matondi makila makila motema nanga ozokisi ochubi ngai ndeli ukonga kende basukola yo maboko epai ya sango na obeni to mama. Ah ouais. Yo moko poni nzela wana natombeli yo kaka chance ya yepana ye zala mwa fidèle kozala ye ndenge osali ngai te mwasi azalaka na mibale te banda bonkoko na biso kobebisa te nsima ozongela ngai okokuta ngasi na baloko ezanga chance obalela yamado nyonso ya yo des fois te ale toyo tomatamata podokumbamwe ale toyo batoyo. Mbote mingi na balandi nyonso ya Congo Suisse Télévision na yebi ke boza ebele vraiment pour na kolanda émission na bino terrain neutre na Congo Suisse Télévision bo s'abonner massivement na site moko oyo bozwaka actualité na bino vraiment oyo bolingaka na yebi ke boza ebele mon boss maître John Simao na Zurich na mama Misha bozo landanga vraiment partout dans le monde batu nyonso oyo bosepela na ngai et puis bosepela na émission oyo bo vraiment bo continuer toujours ko s'abonner na Congo Suisse Télévision parce que to voyez la bino toujours ba information vraiment lelo na kozalanga moko te na plateau na ko yamba musicien moko congolais un artiste très talentueux vraiment aza déjà na carrière azo sala déjà carrière solo na ye. Il s'appelle Seda Capo, Cédric Mbala, capitaine de l'équipe. Vraiment, et l'on a eu tout solo là par rapport à actualité nae, par rapport à programme nae, par rapport à parcours nae. Je dis bonjour Capo, Seda, capitaine de l'équipe, Cédric Mbala. Ouais, bonjour et puis bonjour na batutu Orlando biso donc Seda ye batutu batu balinga trop. Le capitaine de l'animation africaine Kobini Samboka c'est kala mon message donc on a deux fois donc na lingi bango trop donc voilà quoi vraiment c'est Dakar pour batebele bazolanda na France na États-Unis partout ingénieur bravo na États-Unis bazolanda mon boss mon big boss le patron maître John na Zurich azolanda vraiment bienvenue dans notre émission na biso terrain neutre. Les émissions il en a marqué monde entier et puis ça actualité nyonso ya musique religion vraiment tout ces pays ko yamba on nous na plateau na biso o mekana nous ko betela biso moi li solo moi mukie par rapport ya parcours na yo au bandi musique place au l'équipe ti lelo comme capitaine de l'équipe Seda Kobini c'est comment mon message. Ouais, parcours est très bien, parcours est kitoko. Et mon bikara donc musique ba bota marango déjà. Musique ezalaka déjà mambakati quoi. Donc nzamba salanga déjà mission na kati libuma mama et puis on a bimaki étoile les ara camouflé te comme on se revêtir na miso batu et puis malembe na ki rejoindre pas encadrement na ba vieux ba bi musique. On a bota na famille musicale. Donc venanga non chaque dictionnaire à boire pas Félix Oisé quoi monstre d'amour bambo te belle place ça et puis venant sur liboso déjà mata par hasard déjà musicien Fomongando et puis venant sur mi ballet venant sur mi il y a 5e Chiro Mongambo ça là déjà musicien donc et puis ngamoko mona na bango ya suka donc et puis makilango il attend lisusu quoi musique. Donc musique ezaka na liboma mama to na botami étoile ko meko brûler tina ko encadrement venanga non chaque dictionnaire. OK. Yango salanga ti le wena za la musicien quoi donc voilà. Vraiment Capo to solana li solo ana ya ki capitaine de l'équipe wana parce que yango nde ezolobisa batebele parce que so lelo za capitaine ngana ebike ki capitaine wana est-ce que aux qui ont par rapport il y a générique moro et ça la carrage à na Kinshasa
yango apesaka o titre wana ki capitaine mais ndenge nini yo titre wana ki capitaine le ti lelo otika nango kaka parce que toyebi ke bacapitaine de l'équipe okozala capitaine lelo lobi kuna mpe moninga mosu azwi brassard nde tomonaka na baéquipe ya football lelo mputo alati lobi kuna ezalaka ya trésor lwalwa eutaka ya Shabani Nonda me yo titre wana ya ki capitaine apparemment nde totika nango ya yo moko ya libela. Non, ngai kutu mambo ya ki capitaine mambo brassard wana ezalaki mérite kaka o ve nanga bila pesaki ton na boire ya mado. Donc ezalaki mérite c'était que tellement amonaki na génération nanga naza animateur on a bimi na marqué na salimba mo bati ba danger. Yanga bakite yaka donc yo faut la capitaine. C'est pour cela na joueur brassard. Mais kotika na brassard eza te non nazala égoïste non. Donc voilà, nga naza mokitani donc moni musique eza na nzoto, eza belé fort na nzoto donc brassard eza nango mais na commence comme mokitani quoi. Na lobité no ba capitaine misuba bimate ba robima na bon pas venir sope bill capitaine azalara. Donc mais nga sko nga naza sko capo mokitani donc nga za penda kwa mokitana Bill Clinton. De Jésus Christ azaki mokitana Nzambe. Ninga za mokitana Bill. Donc Bill atala bité moi non penza na incarnation ya kati yo Nzamba sala kati na nga kati na ye na amona na bilo mususu Nzamba bakisa donc voilà. Ngaza mokita na Bill Clinton yango moni tiskona tisiti na moi lelo bona mérita toujours on azador brassard ezana on ga mérite ezaki non naza capitaine ya génération ba animateur na nga otobima na bango oyo yebi wana ba binisa pe mais na tour na nga nazala capitaine na bango tout ti lelo on mérite toujours mambo donc voilà quoi eza musique ezala ngo bongo c'est d'accord pour capitaine par rapport à génération na ye ndenga binisaka mokili mais elo nini sara ke lelo seda alonga light music parce que biso tout oyebi ke eza na light music nde toyebaka yo bwaka ba générique makasi baya mado bazigida mais elo nini sala lelo kapo atika light music Fabregas kolonga light music eza normal eza kolonga eza lo mobo ebotami pa na ngate banda obotama depuis kala. Depuis sera ba vena biso ba madilo depuis sera ba vena so tabulaire donc kolongo ezalaka déjà kolongo botami pa na ngaité donc bokama ngote parce que kolongo ezalaka so comment sentir au komi prêt à kolonga so comment sentir oza sous considéré te so comment sentir place bando zona valeur comme aussi là so comment sentir place ozala ki na degré no comme kita donc loko sala mamsusu kolonga langa na betaka na loba ngo tout le temps que non ezaki non na longwa te po soki pour na plaisir longwana na longa pour na sauver toujours art onga na zarana on a longa mais vraiment na tozonga na parole est-ce que ils a trop précipité te non ils a trop précipité te so na vanda ko mona mbeti lelo na boire te ngana mokitani ngana za na mpeva robinisa donc so na vandi fona boire kana yemba donc fona eza musique ezanga kati na nzoto moni côté mo boso vandi boy so moni so bovandi na kati mulili na bougie na bougie moko éclairer bino tout so mutu moko ya boma bougie bino tout bo silika te wa bougie bomi bougie po anieche mulili elokwa mukili ndenge moneke no ngana boka sute ba moment déclaré na talenga na bi une carrière ke ne mo mabe ba roboma mwindo te Nzambe déjà pelisa talande tinga seda bona boka ba ya mado binisa partout dans le monde partout atia mado okepena na ba Singapour ba nini ba batu ba okata ya mado kena ba Miami boy donc deux fois te mère ba luda Chris ya mado kende wapi ba Rihanna tout ba nini ba lata ba ya mado et tout donc voilà ba bina ba ya mado donc ça ba énergie Nzamba tsaka katikati na mutu oh c'est boyete donc so ngamo eta ngana na mpeva makambo so na momoni ko mo sandete kende ningo bona lukadiga so mo kona dressa ona za nango eza normal. Donc voilà kolongo eza nango te ke na soki na longwa po soki na zaki pressé ça tango na ngekoka ki na mona ke na étoile ro daete faut ça la toujours na sauver étoile na nga longwa ki na nga et puis dans ça la parcours na nga normal. Oh za na orchestre na yo déjà ouais na za na groupe d'accompagnement na ngai banine donc ba star podium bazawana ba tebele bazawana donc to travailler na bango to avancer pe déjà mambo ke nango très bien ke normal. Groupe d'accompagnement to orchestre non nazana makoki osala orchestre tena na l'art bato bana ba l'art eza ba vena biso ba fali popa ba vena biso ba faire egola ba grand prêtre quadra koraman eza ba vena ba père na so ba weranson ba père na so ba jibem piano souverain premier binadam donc papa chéri papa na daïda na souraya papa na junior donc ça ba onde bazana ba l'art ba onde ba mériter ko sala ba mouvement
d'être biso ba seda tona na ba l'art te fona ça groupe d'accompagnement sona beta concert na bengi mo ba accompagner ngai et puis nga na toujours na parcours na na sala donc na toujours nga na parcours na ngai na pe na parcours na bango donc na ça parcours na ngai etaki artiste star nga moko nga pe na parcours mususu na sala pe na bango etaki bango bazo accompagner nga donc voilà quoi na rokepe côté mo bo showcase na sala nga moko na côté mo bo concert na bengi ba accompagner nga na yebi que prochainement vraiment toya pe ko visiter yo na groupe d'accompagnement na yo et accompagner yo na ba spectacle ba musique na nyonso ndenge ozobeta vraiment déjà awa na espace 123 et pas Boss Angelo donc grand prêtre Boss Angelo quoi donc tu répétera awa et pas les grands managers donc Marvin Mwanda tu répétera awa tu répétera chaque mardi à partir il y a 10h 18h donc mardi jeudi à partir de 10h 18h tout ça na limité 11e mairie en face na INPP donc tu répétera ba coulisses na biso donc et puis ba répertoire soir pe to banda kala mingité quoi donc pas Boss Angelo awa nyoso le karana bien so boye vraiment boza la surprise beaucoup ta musique mo bozo bota mara siko ezana ba plaisir ezana ba délire ezana ba na habité so na rolo ba nini quoi fo boya ra bo mona. Vraiment, Maman Dorothée Ngoy, na Suisse depuis Zurich, nabi que Bozolanda, mère doublée, vraiment maman ma passe à maman Bitambemba na Zurich pe et le on a maman Misha na maître John Simao et puis vraiment bozé belé pour na ko lande mission oyo mais c'est da toyo suite nango Mambotu falo tout nangande depuis kala ngana toyo eza projet on a zaki nango déjà avant la bande d'esprit positif donc toi ils générique on a bimi ça qui était que présentation na ba fanatique à la bonne musique mais c'est présenté que non ayo aussi d'accord pour na bandisco parcours na ngada on a toyo kaki yango après et choli non ego chola te toyo ego chola te taka mutu lokola nga se dans des tibona salelo ka bongo toyo et binami partout et bani partout ko chola par rapport au bag non marketing na ndenga Congo et kiti moi mon mais marketing kiti par rapport à quoi faut y ba musique à Congo za musique à ba mbiscade na ba risque eza musique à érosion tozana bato ebele ba kasara biso na musique to sala bango loko te mona su mutu mo boye banini ba zo occasion na ndolo sala rien mona vie mo boye leader amone na mboka Congo zo occasion na musique mo sala rien donc voilà quoi c'est pour cela moni marketing à toye kiti moi mon mais to zo sur marketing vraiment non félicite déjà na repère ça déjà merci pas ba fanatique tu as la bonne musique il y a partout dans le monde de bamba ki toyo bamba ki vraiment to na mutema munene na mutema okita donc et puis mais ebité so na rolo banini quoi ndeti mutu lokola ngai ici donc na cause même obeta ba via bongo déjà donc on a zo beta ngo déjà c'est que esprit positif toujours donc mamboza donc des fois te merci na bango déjà ba continuer toujours ko s'abonner pour na sali page ya sika mutasela nga page ya kala wana manager na nga mususu wana na micho ngana eto za na moi Jemo boy quoi donc a bloqué page na mususu na ba vite bato batala ki a bloquango banini bato tout ya la bonne musique ba fanatique tout ba comprendre ça na carrière musicale les arrangements tant to sa musique boy to kutana ba risque na mambo ebele talara musique en to banda na mamba boy donc ma trop donc ba ko ya mado na déjà page YouTube na nga sika kalami te fona bogla bilo mo na kati wana donc esprit positif ndesko na banda sko parcours nango po toyezaki li bande d'esprit positif donc ce qu'on a la bande scope parcours esprit positif non te la bango calamité générique mo boy ganga film na rumba moko donc na page na nga sika c'est d'accord pour ya madona biki ba osepela bozades vraiment boko sepela na musique qui a cap poseda na yebi que Joachim Ngwala suka na mwana Monsieur Chikungunya azolanda mission oyo Christelle Timba Natacha Mambengia bino nyonso Nadine Tumba depuis Paris Clémentine depuis Paris États-Unis mobimba ingénieur Bravo Wawa bino tout bozolanda émission oh vraiment capo mais quoi c'est sur relation na yo na maestro nga so comme ça nga force boy mi mutu na plateau tu na que relation mon leader mon place azalaki mais oui c'est faut ba fan ba tout baby que non fabrica ça papa yem tabimisa nga iseda sans rancune abimisa nga te mais nzambe mtatinda nga pa na ye pona bima pa na ye sans rancune voilà kwa na rancune mona ye te omoni mabe so ezali na kati ona na olingate mabe ona to lobela ngo na l'écran donc voilà quoi nga na boka déjà ba ya mado kuna na sala mambo ebele kuna donc et puis naza na bon chemin donc na chemin bien parce que na servir na ba boulot ya bien vous on prend na servir na ba boulot ya bien donc elonga na lobaka ka non ba parcours nga na sala il faut ba on peut pesa nga ba bonne chance parce que les loso qui orchestre na Villa Nova et botama na ambiance ba biso ba seda toza ba implice na kati
au moins ezaki so to voyager to kemboka mo boye ba bando ba kombo na biso ti vous en prendre so merveille à l'équipe ba benge Yamado so yemoko Fabregas à l'équipe ba benge Yamado so ki Brator à l'équipe ba benge Yamado so ngana l'équipe ba benga Yamado dizamata le ka Yamado bina fila le kabo Yamado biso to zaki ba Yamado na mboka libanda so to voyager na mboka libanda mais bato ça implique on ngana bakisa na kata mouvement na biso créer biso tout. Donc, on a zaté dans sa parcours, on a fait ça, bonne chance. Donc, voilà, rapport à servira qui bango qui toque comme un casse. Donc, voilà. Mais bateau, balinga musique, au balanda un peu, actualité à musique. Babi peut-être essayer d'amour qui a comment qui tout fait par rapport à 3 jours, par rapport à Sabalo, phrase à Soussou. Et comment vraiment, moi, bitumba. Tout sur le ma musique à Congo. Moni binos ko bokamusa nga fonde tingam tulwa nga sele bo na roza le tufe nga na boka Yamado Yamado bimana mukili tala tibia e bimana mukili e pata monde entier na longwe na Yamado na yoko kumba mouvement na biso na tengama soki mama ya boya ka kotenga mela papa melenga na bimate tellement maman yendi banga maloba ya kotenga manzambe etengama eteng on prend na longwe na tengama na ale boloke la danse kongondo et puis biso double disque d'or na nini na double album to salaka on prend donc mutuloko la animateur ni akoko étouffer ngayo po ba animateur na to tangi kombo bazalaki tonga na zalaki alors soki bande ko étouffer nga mais ba on peut balinga bando sa ba succès tonga na zalaki mais bando sala ngoti on prend pendant l'action que nous tout filmer zalaki te donc ngam to étouffer nga na mama animation azati abli nga na zanga animateur te nga na chanteur na zapena artiste na mambutu donc voilà ezake non bazaba frère bazaba ndeko na ngai donc voilà quoi donc ende batika lipe donc yo moko yo ki déjà batika li mabeto lo na bango roulage c'est bon pour nga na mona c'est beau ça mambu no ba changer style ya animation et na ngo bien mais nga na ra toujours mokitani vraiment eza bien ndenge ozo oni peut va robini cela la bakoto donc yemo maestro Fabregas a bien benga capo avec toute l'énergie na bimara na sala makambo donc des fois vraiment eza vraiment plaisir eza peut bien ndenge ozo reconnaître quand même pour ce que ozo reconnaître place où tate mais place où kende oye bandenge eza vraiment bien mais to mekobeta pe li solo ya bilokoloko single na yo eza disponible quand biloroloro yangwana de bima ki moto boto bengo déjà toyo yangwana da biloroloro déjà bima depuis le 12 décembre na mikili et bima le 12 janvier bima na poto et puis na mikili na kine bima ki le 2 février dans tinde to koma na avril et ko ça va combien de mois ba 2 mois na bana une semaine bo donc toyo yangwana ka bilokolo to ya ngwana ka bilorolo ke zana non si ke zana ba 2 mois na ba 2 semaines mais mbriye batu mabe tala ba mo combattre ngo okende boye to yo sansiro zonga boye to yo sali bo non comprendre bango te to yo zonora ke non soki mera zanga ba to yo fola ta buchu zonora ke non elo ka bantibal to yo za mundoki pa fola ta foza antibal pour nous a protéger donc ils ont combien de titres to yo za générique on a salaki bilorolo za générique on a bien en présentation na se présenter qui pas ba fanatique à la bonne musique que non c'est dans nga yo na bandasco parcours et puisque esprit positif n'est-ce que ça parcours na lingna sala da to na mona que non na artiste na longwe na revendre calme te fona ça lo mona marché pour na zala toujours na temps on a toujours na jeu ya ngwana to benga ki bilorolo to yo na bandasco parcours na projet na zara na déjà esprit positif donc single na maxi single et donc EP que ça na 7 titres na bandasco projet en kalami guitare et on est qu'on a banda projet quoi on a bi kalami te ba s'abonner déjà na page na c'est da capo Yamado page ya sika pour kalami te na boa la bango bilo mona kati wana quoi donc na kati ya single wana to zape barumba parce que to ebike le comment ata ozaki artiste donc on a zoyemba na sa mambunyo soto sama na kati ya musique côté wana na saki animation pour na lingete ba facette cachette mususu reversé donc na kendaki na animation mona ndo sa na animation quoi na lingete comme mambo belé o yebo enenge nini po ba mouvement to beta bino boye barate biso moto yeba ngo donc voilà quoi kuna ndo sa ka animation mais à part animation na yemba rapé oyembi vraiment nde barumba penezali na ndenga danger na yembi pena barumba et puis des fois te ça repodium pesa biso vraiment to zape na guitariste awa oko se présenter et puis to zo morceau moko par rapport ya single ka ya bilokoloko vraiment belle mélodie chantée par Seda Capo et puis que Kamusinga on a une belle voix oyemba vraiment
Mais il faut banoyer mano bandaka depuis. Mais ça a déjà que naza animateur te naza pe chanteur quoi donc ça va le retour na beti ba style na esprit positif on a yembi ba rumba na beti ba bilo mo ba style mo ya ba libanda quoi nakupenda sana mo bebe na lingi yo ma chérie nakubala yo mon bébé tobota pe bana e segele bisous segele Kandre segele caresse segele I love nzoto a chérie woo atala ba monster ba koma ko bundela nzoto a bébé pira koma pirate master koma master na lova bébé na ngai pelelanga na robala ye to botane bana. Vraiment, vous remarquez que c'est d'accord pour vraiment polyvalent. Donc, un style belé, marumba, moi, na animation, vraiment, et ça, il y a plaisir. Il y a découvrir yo sous par rapport à na ebela kio. Vraiment, on a dit que ça, il plaisir vraiment. Na maman Dorothée depuis Zurich, na maman mère double, maman Bita Bemba, maman Misha. Moi aussi, à mon boss, mon patron, Maître John, depuis Suisse-Irlande, na Zurich, vraiment, Bambo, t'as trop escabozami. On profite pour na Pesambote, na mon grand frère Play lui depuis France, na Shadrach Moutekou, depuis France, Shadrach Ipan, Chansar Ipani. Vraiment, binonio, so, bozolan de mission, na Paris, et puis bino Bambo, t'as trop, Jean-Sou Louon, d'Ageni, mon frère. Vraiment, c'est da. Tant aux alaki, tout ça sous moi. Non, et toi, sur la musique. Non, parce que, oui, il y a un lelo. Mais ce que lelo, yo, président, il y a groupe. Président, il y a un groupe, moko, aux alliés vraiment la bateau, bazo accompagné, yo. Mais, on a eu, récemment, Bercy, Abike, qui capitaine wana déjà à Botola yango. Nande Bercy mwana abike qui capitaine wana déjà à Botola yango. Mais neni yoko za capitaine tandis que to ebike ba animateur ebele baza na ba jantamicine baza ba eclipse mo soso hein ba ambulance baza mais titre wana qui capitaine on se caparer nango boendeni. Jean taza vieux na ngai. Ba eclipse mo soso ba vieux na biso na ba jantamicine. Donc, on va passer ça, bonne chance la bonne marche et animation quoi. Donc, mais à part ça, bateau batigal bébé qui n'ont pas assez d'accord pour, je suis artiste, on a assez da. Chomi. Non, on a assez dans mboka donc moni faut besoin la reconnaissance, pas na biso basé d'abord. Moni na musique pour te bailler ba. Kabuya pe baza, beta ba générique comme kasi bin sakin. Musique alelo ba te bailler ba so ba tuté. Mais nga c'est na komati na moi les son na bimika bo makolo. Ezara dega. Menti pa bana mike. Donc eza ba condition mon nzamba tia pa mututu te. Kona linga olo ba trop te naza dana linanelo mo bo fona pesa onde batu. Nga musique nde batu to tanga ba kombona ba critiquer nga ba finga nga ba sala ba polémique buzo ba na comprendre bango parce que bayebani penate baluka ba sala mabayeba na baluka ba diembela tama muke po bayeba na ba cha bango ka poso fingi ngate ba cha okati ba animateur tout bayebi animateur wa finga ka seda te capoter mo kitania mon seigneur tsengo kudi bende Bill Clinton so fingi ngate ba cha okati donc voilà en plus nga marambone o diembela ave no bi na diembela ve na Bill te ve Bill nde nga nazamona mona ngiringi te me Bill lukanga yi nazamona changu kuna lukanga pesa nga brasa. Donc na diembela Bill so na diembela Bill ngam na ngana na diembele ve pesa nga brassard te ngana luka Bill te Bill ne mta lukanga pesa nga brassard donc voilà et puis ma mona ngana za na tante ya osala ba banalité ba polémique ya buzo ba bona ba frère na ngana conseiller bango ba sala musique na bango bien ba kota na kata musique parce que mambo o bazo sala na un jour et pesa bon mambo ngana osala ono sala lelo un jour et puis ça va parcours ya boy donc so bazaki na mal conduit so monter non ba soutenir ba monter ba s'approcher ba monter donc batika polémique batiko finga so mta sala lo na bien ba féliciter ba pese ba bonne chance parce que bango pe baza toujours na parcours wana encore donc voilà quoi et puis ngana za na tana te tala kana mtu na conduire groupe d'accompagnement na za ba musicien belé na conduire so atalinga président na sa ba polémique ba banalité buzo ba na ba musicien boya bongo est-ce que le respect ninga na za na
respect ni on conseil ni on a opesa na ba mission na ngai wana donc voilà quoi et puis wana za marambo mo boye le cas déjà kala basala ngo bango na bango ba totangi ba komba na batata bana bango na bango nga ba tchanga pe na côté quoi na parcours mususu c'est positif na toujours pe na concentrer na mambo ya épée na nga na osala donc ya onde pe na nango na mutu. Personnellement moi je te félicite par rapport Nayoki Mélodie, Nayoki vraiment la monique vraiment artiste complet. Donc artiste en phase vraiment polyvalent, le logo en animation, lobiku no koyemba, vraiment ça n'a plaisir à trop. Sur la peu à propos ya makambo ya Papa Lutumba, azaki vraiment icône ya musique na biso na Congo, azaki parmi ba musiciens au basaki honneur ya mboka na biso libanda. Papa Lutumba Lelo Aza Sousouté a tika biso il y a quelques temps déjà, il y a quelques jours. Mais vraiment, est-ce que vous avez un souvenir par rapport à parcours dans la musique, vous avez tant peu na Papa Lutumba, musique nae et le belakon ni vraiment. Et si les lots te perdre parce que tu habité na nous encore remplacé sur la musique, on a besoin de mais vraiment par rapport à aux musiciens congolais, vous avez vraiment étoile montante. Donc moi réaction par rapport à sujet à Papa Lutumba. Ouais, Papa Lutumba avant babiso baseda to banda musique tant ozaki ba bébé na baboka ba maman ba Papa Lutumba bazaki na parcours en musique devait ba succès ba danger. Na joie bien chance okuta na Papa Lutumba na Congo web na vena ngai Willy Kayembe. Pesa mbote belle place azalia Willy nakuta na Papa Lutumba pesa nga conseil que non moi na yoki obwaki crimo boya mado bandi parcours en musique avec plein de succès mais conseil na opesa yo koza na polémique te to sa musique na ndenga bien kokota bikota kota te basi belé te respecter moi si na yo ozarana et chose na moi si chose na bana chose na famille respecter famille na yo kolanda banzele belé te po osa carrière molai talanga lelo na koli makasi na musique donc ça parcours a bien donc conseil wana na retenir qui ont vraiment appelé bisenga force à la mingi na esprit à discernement force à calme ko concentrer trop ko bimara trop te et puis force à respect mon kolo mona moke monae que non aza utile na misu na yo donc après ça ba conseil après ça 4-5 conseils donc y on a mérite y on a maintenant ratil lelo na sala la rango et puis en autant ça peut carrière na ndenge ya boy. Vraiment merci Tokomi ko suite vers la fin il y a émission na biso tout ça qui pendant temps on me ko solo na ka possède po azali parmi ba musiciens oyo a marqué qui époque nae a beta vraiment a yemba ba générique biso nyonso to yebi Congo mobimba partout dans le monde et on to qui vraiment to ya to solo na to yeba et le koni nazo sala après place azalaki vraiment to qui temps ya solo na yebi no solo na yebi que et ça vraiment plaisir na Benita Kola Zolanda émission depuis États-Unis elle gatontel ingénieur bravo à mon ami sacré Dashka Songo LB Laetitia Bomassi président Océan Mutambu base vraiment bino tout docteur Cherika docteur Majer bozola de mission yo zimanga na nzoto yaya maboko na yo matondi makila motema nanga ozokisi ochubinga ndeli ukonga kende basukola yo maboko epai ya sango na beni to mama. Ah ouais. Yo moko poni nzela wana natombeli yo kaka chance ya yepana ye zala moi fidèle kozala ye ndenge osali ngai te mwasi azalaka na mibale te banda bonkoko na biso kobebisa te simozongela ngai okokuta ngasi na baloko ezanga chance. Vraiment merci Nakapo nayebi que Francis Tcheko Zolanda ngai Mireille Mbia Jean de Dieu au comment un grand homme dans un petit corps bino tout bozolanda émission vraiment Chris Kala la coup direct de Chris Kanza vraiment on a pesi bino bambota trop et sika bozwami président Redi ma foi là depuis Russie Don King Douma mon vieux turc noir donc vraiment Junior Kilabax mon vieux Champions League donc vraiment bambota trop et si vous avez mis moi mot de la fin par rapport il y a
na ligne bato trop donc ba continuer à soutenir Sedaka pour na projet ba décider comment ni bato ba kamote so ba mona que non Sedaka par exemple parcours na ebo donc ba mona ngo que non ça grâce à Nzambe donc ça na lukina sauver car art on a ça na ngo quoi na ligne qui art aussi la rabo et puis tu sais qu'on a mérité bato va comprendre que non Sedaka pour ça parcours na ye na ebi que mambo ko accrocher grave esprit positif et zoya na oboa la bango générique mo calamité gang à film et puis na oboa na demande des rumba na style moko ba za décider na bika ba bina ba sepela ko bini samboka c'est kala mo mesano wana Fabregas alobara déjà père na nga ko alobara déjà dans des fois tu donc ba doit soutenir musique ya boé donc to yemba bango ba yemba te dans des slogan mo to lo ba mikolo to boaka mais bango ba yemba te donc to yemba mais bango ba boaka te donc voilà ko bino ba moni que no to yemba mais kasi bango ba boaka pe eza pe na bato balingaka o mingi soki bali bazwa yo comment bako contacter et puis place nini orepectaka moi programme par rapport à l'actualité na yo bon place à répétition on appelle ça dès que les débits tondo sur la nambé d'ailleurs notre répétera awa na 123 11e mairie en face INPP na espace 123 donc on répétera mardi jeudi à partir à 10h 18h pas Los Angeles donc na Marvin Mwanda donc tozalaka Marvin Mwanda za manager ici ka et puis Los Angeles za boss ici ka au place répétera soit on a besoin ba hôtel soit pour soutenir ba hôtel soit pour ba soutenir mouvement ba awa ba la des cités quoi ba on a la bonne musique et puis bah OCP là donc mbota trop na bino nyonso besoin qui vraiment plaisir ya kolanda mission na bino lelo terrain notre honorable Muchipai vraiment ba salutation na ici Kozali mon frère mon ami Ordin Poutou nouveau riche Jean-Sou Luonda vraiment DJ One DJ Spike bino tout na pesi bino mbote sika bozwami mon vieux Kaluji donc bino tout vraiment bozaki ebele na biki bozaki vraiment ebele pour na kolanda émission au terrain neutre nazaki lelo na capitaine de l'équipe le capitaine de l'ambiance tout bana besoin que non to embela bango pour moni da ba rumba to embela da ba belle rumba donc to na rumba moko na to embeli fille moko za na miki lila lisiki bambo te bele place ça et puis ba rumba ezebele mtu na besoin rumba ndeti ya sepela na rumba oyo on to zo embele rumba oyo vraiment batu bana bezo ba rumba loko ba vena ba titi lo voir le Trocadéro lokola ba nana takaza donc grand prêtre mère mon ninga ba koti wana lokola ba lokola ba tonto ba battu le tenant du titre lokola ba vena ba trésor luendo la ba héritier va mas congolais ba casquette honnête moto pamba vena ngai base Luanda na ngola batu bana bezo to embela bango vraiment ba rumba bien zali tozana na studio to travailler notre studio donc ba contacter gana numéro au plus 243 89 68 72 524 plus 243 89 68 72 524 vraiment baza décide vraiment merci Capo pour la disponibilité à temps au PSA qui Congo Suisse Télévision pour la interviewer vraiment merci Nabilo merci beaucoup na Eric Monstre au Azaki derrière la caméra na Papi Lokonzo et puis na ko pesa peine de comment micro peut-être aux ana moi salutation dédicace par rapport à Bato Basutenayo et puis bato bazolanda ouais mbote na batu tout balandi biso star apodom mieux donc star apodom biko ta beta non pesa mbote pas fait dans Yves Gatti les millionnaires américains na bosante Boker Ilumbe 75 chauffeur VP tino yango to tamba en esprit positif ba soutien na bino ça biso bien et puis nous déjà bima tout ça déjà toyo déjà l'équipe déjà souka donc calamité ba boa que la bango siko esprit positif nega l'idée out solo ba mais ndeti na on pas d'idée la coste ouais nenga l'idée auto le ba l'état passé ils ont soutenu les cas déjà les cas toi moi surtout un esprit positif que toi déjà les cas dans toi moi sus to zong ça sous moi na si maté donc to changer derrière moi quand Universal groupe groupe de lumière donc groupe d'accompagnement na bien Universal groupe donc tout ça tout le monde tout ça toi lumière tout ça mambo na biso ba décider tout le monde va parcourir les cas qui déjà banani vraiment on a besoin de l'équipe déjà on va peut-être chance absolument bima esprit positif na kati on a bon peu accompagnement quelques personnes va accompagner ba BTP ba MBP donc on va faire sa chance ba OCP là ba décider merci vraiment na opportunité au Pesangai maître John Simao na Zurich maman Misha ainsi que à toute sa famille donc na pesibino vraiment ba mbote esika bozwami maman Dorothée Ngoy mère double maman Bita Bemba depuis Zurich na Suisse bozolanda mission vraiment plaisir et à trop vraiment nazaki vraiment na esengo ya ko présenter émission lelo na ebike bon continuez toujours ko s'abonner na Congo Suisse Télévision bon besoin toujours ba nous et puis bon
bokobanda kolanda kaka ba mission oyo bino bolingaka mingi. Vraiment on a pesi bino mbote bisika nyonso bozwami. Quant à moi je vous dis merci, bye bye. Yango zaloze yango ya nini brasare nanga mongwe Pourquoi motema mabena bino ngongo na ngai Est-ce que tu veux la moi c'est qui arrive Mawa Star podium Tega mi tamara bino mi tungi samate ayaye Madole langa na yele gime ya boga ne bambu mate kwa vimba Toyo Wama Holanda wa vimba Mama yamado Wobalela yamado yamado Nyonso ya yo Des fois Ale toyo Tomata bodo mbamwe Ale toyo ba toyo Sogi yo zano ba toyo Nebo la dota buchwe Ale toyo Jano ba amba la pomme de main Sogo zano ba toyo Sogo zano ba toyo Ale toyo ba toyo Mera libongo Alinga woteka Des fois Chiario Toyo Ale toyo Tomata bodo bumbango Toyo Chiario Mata para chiare Titolo valu trocadero Cada badija cayena Chiario Okay? Whoa. Kia markenebi kapo. Kia marketoke. Yeso bolo bilogo nanga natika kuna. Sobelo mako. Wo. Toyo. Gade. Yetika tika. Des fois, voilà.